Mon peuple périt par faute de connaissances. Mais yo, okomela pema. Luambo meme na poto na ndeni. Muta banda histoire bangulu. Muta banda histoire ngulu aliboso ba mema na Congo. Na papa Franco Luambo Makiadi. Ngulu aliboso. Papi pepe. Ipepi ngulu aluambo. Papi pepe. Yebi moko yo ndo komaki ona sewa. Na yebi nga pe yote. C'est ça nécessaire na ke. Na yebi te so za ndenge ni na yebi yote. Ozo mwa. Dombala suka okoma su bongo te na sala mwa be na kisasa na oyo yebi te. Bato ba yebinga. Et c'est obligé te faut que yeba ngai. Et c'est obligatoire te faut yeba ngai. Tam supe on ne peut muta kisasa te ça se comprend. Bato muso mwa pa yebi se les yeux te. Azo luka yeba se ya komo yebeka. Ni yom de somle ngai. Naza pembe me nazo na japon ngai. Et bato muso to mona pa chanteur muso to mona chanteur atika kalso bana me kalso so talango yinda. Ko felo mide ngaso to kuta nzela ko banga te to bunda na biso avie. Ngala makasa wa ceinture noire. Ceinture noire combien de mètres ba beti ba on a Paris. Oh ici c'est Paris. Moi je suis un mec d'ici. Il y a même si c'était ceinture noire sur quoi. Nous on va venir au nombre de 300 personnes toi ceinture noire to Congo ceinture to genre de va chasser à neti. Te bon biso bon te biso yemba na normalité ndi ba vie redi ba na oyema malgré qu'il est collabo. Vous comprenez? Il a mis ça salioni parce que car collabo à salioni. Bon il bien on te ba vie ba collabo ba kana ba sangana après. Mais peut ça donc quand même c'est là. D'après ça yo voigno kalo yo ça voigno kalo. Mais quand on dit ça ben qu'on dit Patu be kuibe ke kansibu ya geimoku na vandana de kuna lilako. Yemba c'est pas tu la vie. Mon peuple par faute de connaissances. Mais yo okomela pema. Faut yeba ga chanter te ayebi yemba wa yemba ga ténor. Non, chanter faut yebi pena ndenga se. Fabregas. En tout cas yom do yebi ga yebo yemba. Ngana ibna na mona bisika yemba te na mona ndenge ndinga lo popi mota mjoli to imo zate banini to pa donc ngane na abona na mona mutu mwa lobi na ngana ofinga basali ya nzambe banini ngana ofinga basali ya satan ngana zo finga nde basali ba serviteur ya diable na si onzamba tin na si nyonso yembe sombi na sombi ko ka moko mutu babike ona yibi ya na yibi chanson ba Marie Paul wana père na ngai ngana na mwana te tata mobo nanda kune mwana yibilo na nzungu bon siko père nga boma mwana yepo na yibi madeso na nzungu mamba pale su kana pale mise mo boye sans tendance mwindu neti kizengi pede mais comprends moi la mise pede zo mona muto za pede bana sikizanga pona ba pede na fing ba pede te ba pede ba laksa identité na bango mais bino ozo sa ki pede zo ngolaksa identité na oto kosa na ngona sima musique moi ça zo seka ne yo seka pa bien moi ndo zo seka au moins hier que c'est comme on en est à mine bimio nga c'est kana charisme nga moi personne on c'est comme atala momi so ba atala on c'est comme moi a job na oh bon mais mutu zuzu musicien sans charisme sans beauté sans testament bilamba la salité calcio la c'est salité ça fait un mois sans rangoté mon peuple périt par faute de connaissances mais yo okomela pema. Salut et bienvenue sur cluboa.com, votre site d'information. Là, je dis un grand merci à De la Nation, l'homme invisible, immonable, introuvable. Je dis un grand merci à Saint-Kitoko, l'aigle de l'éternel, Ndeke. Je dis encore un grand merci à Kiss Mboma, Babisongo Katasuki Kitoko na Lyon, comment on pas cité, Monaga Doris Pembele, Apetozali. Songo basalo mwa boye wana mingi selezino tozonga alors on a Paris tokutana selezino tobeta noma masolo na selezino sepe mwa mikolo mona niso na club roate yango senga ina kanga niembes. Bonjour selezino. Bonjour papi Gen. Santé, ça va? Ouais, impeccable, je mon arrête.
au mon agaga nagata bon ngana arasmo na ba numéro na nga ligbenete na ligbenete tara e ba on vira nga Jack Moulon. Ok, voilà. C'est les ngana ke na mo boy. C'est un album Ebimaki et suivi album Ezokene. L'album s'est comporté bien, ils ont marché bien, ça déroule très bien. Album batwa consommant bien. Ils ont un album, na moins album na biso album mo il y a ba méga album, il y a ba haute tension quoi. Hein, na ba marque bene award, to beti ba style mo belé. Il y en a des intéressés batu mingi batala ngo, ba yoko ngo. Parce que biso za te album net ka bato maneti banjema bidembe ba pour la beti ba rumba éducative na ba chanson mo éducative. Vous comprenez? Exacte que ba chanson ya neti na sala te bon biso bon te biso yemba na normalité ndi ba vie redi ba na oyema malgré qu'il est collabo. Vous comprenez? Il y a mis ça Salioni parce que car collabo à Salioni. Bon, il y a bien entendu que les gens qui ba chanter ba yembira ba pouvoir occupation. On aura rédi pour mi kozo tanga komba rédi ska yeka. Oh, natenga na obi na pesa exemple bien. Na bi via yemba banzemo mo éducatif, hein? Ba yemba banzemo éducatif, ba chanson mo na très éducatif. Oh, ils ont nourrir mémoire du peuple congolais, ils ont une publicité, hein? Mais malgré qu'il est collabo Zaka est basé belé. Il y a plus de centaines des artistes congolais sont des collabos. Il y a des autres même ils travaillent à la nerf. Sikoyo album nengenini suivi album et puis est-ce que vous avez kapena kitoko? Vous avez kitoko non? Pona koteka kitoko ba santa koteka ya ba santa koteka soki au sentir on va bon au sentir on était comme kitoko donc tandis na oseka na sentir que était comme yo mo moni quand même car na temple na on se retrouver alors mais ouais faut que tout se retrouver quoi tout se retrouver mais là les là on souhaite faut te gagner faut te honnête au te gagner na film au moins bato ba kufi net na film te biso kutolia na biso batete o teka na ndenge nzambe na ndenge nzamba lingile te kama comprendre o se to ba artiste nzambe ko yo banga kisi hein o banga no simba bo yo banga kisi de ngazo tuna yo ebi nombre bato maboma wana bona Congo tuna bango eso yo kandi bato bango bato maboma na nyosto za ba famille comme de loka bon de yo banga loko zo kisi po be liboma oh mais qui c'est oh, la plupart fragile mutu nanga ya fort eza fort parce que vrai mutu nzamba sala oza dire mutu oza logique mutu oza na normalité bien nature hein, naturellement parlant wane mutu fort mutu nanga eza fort nga mutu nanga eza fort parce que nzamba sala ngai abike na ba normal nzambe na kosimba na kisite na boy ce que soit comprendre balinga basimba ba kisite yo soit comprendre mais yo kan tinga bataka ndeko na ngai mamba osale ya mabe ba okeli felo na to mona na ka kuna ya nga mona ka passe na bango na lingate basa musala mabe basa ba serviteur à Satan comprendre baba diable ndé basa bon ba diable en personne ba be mais là tout le monde c'est lui qui se sent que connaît l'affaire la plupart ba msu ba lera ba nier hein ils mangent de la merde pour avoir des succès abe bisi ba ndeko na ye ndeko akoma ko loba ba mama mo impossible ko loba ngote ba msu na kata famille na bango so tado mo na 3 bana ba kizengi 3 bana ba kizengi ça sert à quoi mais pourquoi botaki one est déjà ba evre nzambe yozo evre nzambe comme son kizengi et puis ba koksa mingi ba umela te na vie c'est on a bien pardon tout seulement mukeka est-ce que la musique na biso pena pour au ça la succès vraiment est-ce que faut ka ole ka banzela wana butu ça la blague au moins ba monsieur no mona au moins muta ça la succès tam ta ça la succès forcément les arabes pas ça la quitter parce que ne dit papi gain no zabo babi que papi gain aux hommes beaucoup na Claire Chanzalté Claire Chanzal ba loger à côté aux hommes
so tam su to yebi ke tam su naturellement parlant papi gain à sala aux autres n'a pas question ndenge mo pe l'autre là ko tout ngai vous comprenez mais vous comprendre le mot faut pas comprendre makabi ya nzambe za nzambe ya kisi za ya kisi ya diable za ya diable vous comprenez donc notre biso boto ba chanter tout ça va chanter mo to ba chanter mo naturellement nzamba sala biso orienter biso na domaine wana to sala na bosolo vous comprenez mais zaka te que ne ba chanter ba chanter ne bonbon au kabula o chanter nzambe na chanter so ya mokili biso to aussi longtemps to vana na mokili ba chanter rebiro mo tam so mo appelle mais moi bo yo klepe ma moi malformation chanter en haut mais muta kisi ya mabe wana na nyongolo oh est-ce que tu comme mon abi malformation aza donc abotama mutu moko excusez ngai aza na malformation aza tam so nembo popi ba popi oui popi mo tam so lito imo ezate ba ni donc donc ngane na abona na mona mutu mo alobi na ngana ofinga basali ya nzambe ba ngana ofinga basali ya satan ngana zo finga nde basali ba serviteur ya diable na se o nzamba tin na se o pardon o diable tin na se pour ba ben attends c'est biblique hein ba ben tango asuka satan o kicha ba serviteur na ye na se ba kokosa na pe comme nzambe ba serviteur yo fingi mosala nzambe za biso ba to sana bosolo mosala nzambe yalo ba passer proverbe Didier Forme, Didier Songo, la profiter na pesa famille Songo nyoso bisika boza na pesi nombote. Basala nzamba so ezako yalo ko pour le prophète révérend pasteur JF Fongi. Basala nzamba solo bangwana. Paso banga ta solo ba vérité. Mosala nzamba solo ezalo ko yo papi gen. Mosala nzamba solo ezalo la 5 kitoko. Mosala nzamba so les algo afina Jacques Moulongo, JC Moulongo. Parce que pour avoir l'argent, il faut transpirer. Si vous voyez quelqu'un qui ne transpire pas, mais à genre bon facilement, il faut savoir, il faut se demander des questions. Hein? Il faut se poser des questions à genre bon wana wapi. Vous en parle papi gen. Donc ngane nazaboye kisi ndo tuni kisi. Bat bazwa kisi to yebi pour yo tenga la uta na wenge. N'autre pas Marie Paul, les prophètes à danger. Ça va six à danger. So batia vieille dia misi lelo na le misemo quelconque moi misemo ba misemo wazaga mo na tamso mo ni mise pour na kala to na mo na mise faut en tendance bogosité beauté santé stema BSS beauté santé stema surtout zaki mingi na wenge. Oh on le ba chanter ba koma na monga ba changa chanter za na bilamba te ayebi kutata ko defa po biso peto na bilamba te tono ke ne defa pour la propre pour za na beauté santé stema le to kuma mona chanter au mona kaka o fashion t-shirt de beba ya mystique et puis teinture ku na émission ma to po biso hermona lo ba vérité tam super de chaba choko comprendre o cha choko po teinture nous ala moi bien oh bona cha choko te oh cha choko bo ngala ebite ngaso na cha nga choko likamni na o lo bana ngo yo sezi no cha choko bo so na cha choko italio na ni yom de somble nga yo naza pembe me nazo na rapport na ngai ya batu musuzo mona pa chanter musuzo mona chanter atika kalso le bana me kalso so talango yinda akoza pe 2 mois za kala kalso wana fashion wala ni ba moi tala masoko maboke me o ngai fashion boniko salité o za salité wala na wana c'est des azembele ba bimisa ba fashion ka ba koma yona o maboki wana ani yebati bon ngafana tanga ba koma ngala bana otanga sukoma mutu te na obanga pe mutu te parce que na poto pour porter mutu plainte faut apina lo mo neza ya te ndebo kangsa ba to za relation générale mo oke kangsa muninga pa lo baki boy liberté d'expression muninga lati bo alatini na ya tikini fashion na yo eso ko lata na ye me akolata ye me ba tiko kosi la musique makambo 2 mois mtaka lata yo te ba dusu ba chanter mutu ba bima ba sili mo na bimpi na ba sili pina basili pina mwasi na tete yango te ba garçon be to mona bango mona choko atepe choko bo choko soto choko na ndenge mabete ngape na moto tamsu na bongsa pe pona na mwa produit comprendre na wanga na ngote na mwa ya karo bo kasi yango na to tika na acception za ka ti lelo
Tam su bango na hebite ya papi gen. Ba sepsio za ratile lo. Mikolo na mo mingi koma karaoke. C'est comme Carolite. Yangot. Na ba père ko ba chango ba mo pena chanter mo ya kala. Voilà, donc je crois que nous sommes allés mais vous comprendre donc là tous là c'est les îles parce que biso tous là vous êtes tout le bel vie et nous sommes tous là on appelle Simbote pas petit nanga Gezalos na Bordeaux oben ngobi na kutana c'est les îles oyokana chai tambwe nzambe ya ba quoi faire voilà c'est les îles sikoyo na banzembo oyo bimisi nzembo ni uzab na so talion obi nzembo oyo pena na zoki pena tampe na obosser non surtout tout mais faut tout langa plutôt que moi banzembo wana no surtout na yembi wana na yembi on pena na esprit pende ya na esprit pende ya chanter osomba yi combien na somba yi tout nyonso yembi osombi na sombi ko ka moko mutu babike ona yibi ya na yibi chanson ba Marie Paul wana père na ngai wana na mwa te tata mobo na ndako ne mwana yibi lo na nzungu bon siko père nga bo mama na yepo na yibi madeso na nzungu mamba parler sur aka na parler o comprendre donc wana vient na nga père na ngai yebi sel lo mama azolanda papa je t'aime beaucoup c'est toi mon père c'est toi qui m'a fait que je sois Célésino na jour aujourd'hui na jour bana eba na papi gen na eba na ba Jacques Molongo na eba na ba 5 kitoko na eba na ba tobe ba pix mboma kis mboma na eba na bango parce que yonde muto salanga pona za so salanga no ngate ndepe ba ba eba na bango ngate netam suna ra musicien jeune talent ozo bon pour ba jeune talent pe ba zebele mais ba bimaka na ba gidi ba salami bien te mais ngabi so père na so Marie Paul azo pe na tempo salanga biso ba Santiago wana ba patu bo fosa ba bisi makodos ba zebele ba pasteur Ken bon voilà ba to père grand frère national ba Delobas ozo comprendre bon nga c'est les yeux na zabo en tout cas bo pesa nga respect pour père asalangai roi soleil ya Chicha Belez 1000 bi do yim da salanga pona za voilà. Voilà, nous allons marquer une pause après Tozongi pour te continuer sur tout à l'heure. Ouais, voilà, je crois à Chicha Belesi Oyoki et moi na yo Célésino ndenge ya lobi mwana ta subelio na maboko azaka ka mwana akotika la peka ka mwana Célésino lobi ke yo au sombaka na yo mais oui que ça mission soupe la vandi pena boya komi pena yemo do yo komara note ko ba ninga misu bon ça arrive que na koma mais o ngala moni du côté za mabe bato be mo na ba mission biro mo na ba mission mboka na ba za be hypocrite vous comprenez mission soupe mo ayebine oyemba te la plupart to tika le belete to boyemba to tika le belete ngala ko za pe na komi na ngai mais maloba na ngata msuza pe na bwani ate bon mutu na mtana musana yo mo pona ba mboko na bisa sous développé ya to mesana ba force abeti to kenda kana ba lokuta ba pharisien ba legito o ba linga vérité te pourtant to ba vérité bango ba to ba soloka ba soloka ba linga ba sumu ko yina ba pa ma somme dans ba vérité au moins ta to sala ba mission bo zolo ba vérité pona tingana na nga français te na ko ba momo to na place na place ya féminin na tie masculin mais zoba mo to tala kuna mona zoba penda aotala moi zo finga o tala yebi français te bon français ya langue na ngai na ko za pe na se tromper ozo comprendre donc habitude na Congo na comprendre donc mundele ye mo kolo langue so ayoki lo mababa non on dit pas comme ça on dit que ceci ozo comprendre donc wana les gars même exemple moi mukena pesi mais na mamu wa ko soma banzembo biso tout soma banzembo parce que neti ngane na abo na somba na vie na ngana na composant nzembo te na komaka na ngai mais siko moi ba texte na ngana mike na komaka na bomba ngo quelque part so na moni na nzembo na zui pa moto et le mo ezangi na remplacer et alors la maçon maçon pena zo tonga ko na niveau na ya na mbele ya maçon ana ciment na ina zero na ye mais so ate brique côté mo brique ngo tenga muke faut la so pona baksa so ciment ndam na cha ya ndengona papi ndengona te
ya ndenge wana siko batu ebele siko obino boyebi omona ko yemba pamba yebite mazo kosoka composer nzembo ale mona bino pe ko bona no ba peuple mo naïf fanatisme le kabino hein ba peuple mo complexe le kabino omona ndimi pe bondi marate tala oyebigo bondi marate ngane na abo na sombi banzembo na ngana arrangeango na tie ba son na beti ba belle mélodie parce que je suis ngana za mélodiste vous comprenez na beti ba mélodie bien na kena pa ba grand arranger le roi ba Brice Malonga ndinga arranger nga ba chanson très bien alors après tout sur internet tout ça nous sommes comme une nzembo obi ba chanteur ba tikala subina mbingité soki na lobi otangela ngata 5 chanteurs o penza yo moso type bebe non o penza bi ko yemba kana poto te tina king est-ce que na poto surtout ba chanteur vena ndebo ba cimetière ba chanteur ezalaka cimetière ba artiste nga pe na mona na nga yango te ba chanteur ebele pe bazali aboyoga bon pe ba ebi ko yemba ba chanteur le roi ba Soleil ba chanteur le roi ba Jordan Kousa hein faut yeba vous ba ka chanteur te ayebi oyemba wa yemba ka ténor non chanteur faut oyebi pe na ndenga se Fabregas en tout cas yom do yebi ka yebo yemba ngana yebi na mona bisika yemba te na mona ndenge ndinga loba na ba chanson mais na yoka yebi sika yemba te ngana ye na yoka yete excuse ngana bongo manana ngana yoka yete papi uyongo ndimisa na makasi ngana ndimisa na makasi ngana yoka yebi sika yemba ngana yoka Serge Mabia na bisika zo yemba c'est un bon chanteur na yoka Ferry bisika zo yemba c'est un bon chanteur na yoka Fali bisika zo yemba Fali est un grand chanteur na niveau na malgré foyer ko la so belé mais et ate bino kanza comment confondre succès na mutu sa zuki sina comme succès ne ya danger bo wesa za ko za grand chanteur ils bon te faire un grand chanteur mais à peine skisine faut ba bunda na ba skisine ba biso to ba grand chanteur ka tout court to ba grand bon chanteur pour na ba grand bon na moyenne na chanteur kaka bon manda chante parce que grand chanteur malgré qu'il est collabo mais grand chanteur na yembaka vocal moko nga na hebite vocal on ya ça net nga zoba mona yo kanga bien zoba mona na commentaire na au moins ba répondre un peu bino ba répondre un peu ba on a ba c'est les no lobato ça ni na Congo na yapoto na misi yo ya poto ndeni tapsiko kata Cameroun mabe obimi kota ya bamba kasumbalesa mabe okompe munoko komolo bana bato ozo mpana ngala yaki poto na musana ngaya pour faire voir yo tamso dans manque de connaissances pour te faire voir que nazarana na botama de na poto na kende Kinshasa à la preba meminga su na poto tema tuno be mabeta tunyo siko na ndenga musique siko sala na tuno on na ndenga na ta a commenter yo c'est les ino yo tala ba tuna papi papi gen ngana rotuno na bi papi ndeni oyebi ke papi mkolo grand beauté à danger au sala hani pour comment na beauté wana au moins questionner na tuno les en façon na papi yo ta ba chokwa yo komi pembe eza bien te ozo mpana oyo le bana ke non ndenge nini yo iloko ni osala na Congo bomoi na ngai ezotambola na makila mayo makara baskale yem tasala ngo betata na bango yo tata na nom tasala ke bien maman na bino bien neveu no bien nièce na yo bien peut-être nani babe père oncle na bino mutoro swentala ya yebana ya biye moko yo ndo komaki on a sewa na bi na ngape yote c'est ça nécessaire na ke na bi te so za nde ni na yebi yote ozo ba dombala suka ko ma su bongo te na sala mo be na Kinshasa na oyo yebite bato ba yebinga et c'est obligé te faut que yeba ngai c'est obligatoire te faut yeba ngata msupe on peut muta Kinshasa te ça se comprend bato mso mo pa yebi c'est les te azo luka yeba c'est comme yebeka lelo na ba interview amo yeba lelo na ko yemba to yema le markita na no beta kuna tenor no sala yom to salon pasana ngaya isanga hotela yo pe bana yom to sala gyan yot tala so bota bana so na Kasangulu
oyaki na moi oya déconnecté oza branché te na kisa makambo na oleka na kisasa na fingi bana kasangulu te pardon tamso bona ba muta abota na ngoma bani ya murenge kuna so dindi na ngomba na sema na Rwanda donc so za Rwandais occupe-toi de makambo na Rwanda kuna Kigali sikoyo na ba kotanga na 5 apona tunu mutu msu vite bon ngai nena na mona mdaleka ngai te n'est-ce pas bien la vérité pendant ponga babenganga c'est les îles multivoice je fais tous les voix kobana c'est tierce le tina sommet na peso voix mo sokoko mais pesanga na après mais pesa dokanga misu c'est là na pesa yo na peso voix nyoka lo yo ko sa voix nyoka lo me kontambi se be kondi megaiti patu be kuibe ke kansibu ya gaimoku na vandana de kuna lilako yemba bazo se bazo tio la vie bana yemba bien en tout cas c'est des îles mais nyoka longo ba vie mo bana odembe na sima ba ivoloko ba papa wemba banani ba bimi ombale ba vie mbuta mashakado bana zo comprendre yo pendant dembe na sima les marques tenga ki ténoriste principal na le marquis wana ko ba orchestre sima que c'est kufi na comprendre et kufi parce que ba faire ba lokoso mbona ba jide te boyemba na oto ngoza rara azara président na ngalo seka mais wa kasi seksa makambo po ngama kama lukute seksa ngai mona mutazo kosa bino ozondima mais ngana yebi tazo kosa balbom bimi lelo yo nga nazalaka mwana ngaba mon peuple périt par faute de connaissance mais yo okomela pema côté di nzongo azakati nga nazala mwana ngaba mais côté mona di nzongo ndeni ngana ngaba batemuso wali wa di nzongo ani mwana ngaba nzongo ani mwana ngaba botika ego ya mwana ngaba mokonzi di nzongo kaka boyi balbom bimi ebele bimi album ni au sentir penaki non en tout cas mon amayo félicitations na betement beaucoup au travail droit de réponse l'album nango à part yo beti makas félicitations siko à part yo oyebi kana beti makas à part ngezaka ngai nga tenga mayo msotoro album toujours ba mandundu te mandundu kalanga ban what is that dance ya dance sukuma chamalega tokobina kamaleka nezi ekotite sepela nango ekotite na sepela ka bado bana ekotite na sepela bo travailler lo na kati bo travailler lo te ka ekotite mais simbit simbio papa tika tovana bisoko yo mo yebi na comprendre nga na mi chanteur ba générique te nga so animateur na nga asali nzembo donc yé asali cri yé mutu fa bima leader ya cri na ye ezate ke loko zoko ko yemba to ebi ko yemba te bo bima ba leader na ba cri ya ba animateur mais laissez vos animateurs s'exhiber bo tika ba animateur na comprendre yo da leader ya orchestre ngala ebi ba misuna ba profitaka mona tamso générique mo abi ba nzembo malonge zate ayi pe ko yemba te comprendre donc na album to bimi bo eskize ngai na mona pa animateur mo na nyo seleo aza animateur bon azo mekane oyemba kutu seleo ça va hein donc après nga na mona niti moi seleo hein après nga nde album na bina mona seleo abeti bien po imbi pe na faire aime na faire c'est ba sali musala bien ata yebi oyemba te mais ba zo c'est moi oyemba comprendre pour moi c'est le professionnel et puis les professionnels professionnel azapena profession ya bakrit abo bakri ta bandi ko yemba do akot na monde chant c'est bien na on féliciter ko tuye voilà mais album tout na o ebimi mikolo pour droit de réponse ça faut pesa 6 ans album musuté bimele kan pour nga na beti pena ko ba grand calibre bule kan na mina grand kisimbi
Ah, na yembi pete na yembi na grand esime Kukujo ya Marie Paul. Na yembi na Eva les docteurs honoris causa. Les docteurs honoris causa kolonza mais que son âme repose en paix. Mais ti lelo ba osa lega ba anniversaire ya mort na ye. Ti lelo azaka. Bon oui Samsoni. C'est les ino. Toujours que malé ma solo tout sola, je crois que ça la plaisir parce que ba tout balanda biso. Mais c'est les ino toujours combattants. En tout cas combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Plus que résistant. Patriote. Artiste du peuple. Chanteur du peuple, artiste engagé. Ça ne changerait jamais jusqu'à la libération de Mbokanabiso. Parce que notre pays est sous-occupé par les occupants qui se connaissent entre eux. Bateau, bateau, comprendre, t'es inconscient. Bozo teka mboka. Tilelo. Vous comprenez? Non, tu as combattant, nous allons combattre. Si nous avons besoin de jeunesse, banana biso, lobby, bazala, ba esclave te. Nous avons besoin de banana biso, lobby, bazala pe ba propre mboka na bango. Basale la mboka na bango. Nous avons besoin d'éducation mboka na biso comme à élever. Et comme à développer. Nous avons besoin de jeunesse na biso et comprendre que ba classe, ka musique était mutu. Na ba théâtre to ka qui artiste était ka moto. Faut réunir na mboka wana te. Et ça teka moi moko watanga na été lobby kuna komi pasteur bon autant la Bible onde hein ba pasteur on veut ba ventirer hein ba sataniste comme nzambe liboso mais sima diabulu vous en avez preuve na ba preuve ko na ba preuve na ba preuve na ba preuve belle est-ce que lumière na ténèbres ba sangsa yo papi so boma batu ngana boma na ngabatu te na ye tout ça la bisika moto la bisika mosiki biso mbato bana nduga iba apika ndugi nduga iba nduga donc le roi nduga iba moto donc nduga iba ndugi donc ténèbres na lumière yo to kosi la lumière makambo nzoka yo pa no ténèbres yo po no ténèbres donc nduki na banduki bakutani banduki na banduki bakutani voilà. OK. Je crois toujours qu'il y a malé pour tout aussi de sa intervention dans biso. C'est le temps que préfet de discipline. La musique congolaise, ndengi yo moko lobaka. Nalingi opesa conseil et pas ya ba musicien ndeba lobaka. C'est-à-dire et pas ba musicien tout. Na ba yembaka musique autre ba musique ya nzambe, na ba oba autre lobaka musique ya mokili. Nalingi o adresser bango message moko. Message n'a adressé pas à musicien ou à ben musicien mokili na ba musicien chrétien bazarate. Déjà premier message ya ngwana. Bazarate biso tout ba musicien. To fana na mokili nzambe nzamba sala. Tout ça ba créature nzambe o les grands créateurs lui-même les bons dieux alpha et oméga a sala biso boti ko kosela nzambe makambo. Biso tout yemba même ba parole même texte. To utiliser apé ka kombo nzambe. Est-ce que vous comprenez? Message à l'bosso donc botika confusion. Biso tout artiste chanteur, artiste musicien. Vous comprenez? Ça sert à rien beaucoup à tu as pris un ministère moko. Il y a culture. Pour na bakansaka pe na et puis boye baka ke boya artiste ka biso te kana batu basala théâtre na bino ba cordonnier baza ba coiffeur bazali ba peintre bazali hein ba ebele bazali bata maboke kasi bango kasi ba comédien. Pour comédien on peut que c'est ni pe na kati kuna. Comédien monsieur pas côté wane boyo sexane baté yango la féliciter bato ba vie mangwaou hein vie mokoza hein la féliciter ba vie mangwaou ouais ba vie na ba vie Chatoul na je ba vie mangobo ponga pe na botama pe tanga yi mwana mukini tam na ba 5 ans ba 5 ba 6 ba 4 ans José de Londres ba 4 ans 6 ans on a sala pe na mona pe ba vie mangobo ba alia ozo ba wa ba grand prêtre na théâtre donc voilà ba Janifai ba vie mangobo wana ba vie na nga tang ba grand prêtre ba maître pai ozo ba maître pai grand prêtre au sanate Ans Luzolo maître pai wana ozo comprendre venir donc
c'est tout. Mais comment on a entendu ça répondre? Bah si à tout là-bas, bah grand prêtre, bah tu nous dis autant que bah vieux lobé le tas d'État, bah trio d'assaut, bah danga, aux hommes pas, bah vieux nanio takinga, oh pas, bah milesi, oh pas, oh bisoto yé peut-être toi bah na mi kepi nado bah vieux balé mondial, bah inga. Sami Mokili. Bah tu vois bah Chaba Moscovitch, bah po Firenze. Bah le gars à po Firenze. Donc là, comprendre. Mais là, ça y est. Mais je suis autant obligé de faire un comédien. Je suis comédien, je suis petit dans moi, ça la théâtre, na pressera mingi petit onani yo. Vous ne dire rien. Petit onani sundiata. Comprendre? Petit wana danger, évidemment petit wana poto à petit 2 minutes Igor. Petit wana va se de compter ba showman way. Na poto après ba vie si tout ba vie nani maître pai ba vie ngadios ba madianga ba vie madianga comprendre nga pona nga shwa na nga na mo ane petit wana pe Igor 2 minutes aleki bango toi pour bon José de Londres 2 minutes à bisanga leki ba tubere aleki ba tubere ba ni donc nous avons problème na bateau longtemps ba kombo pourquoi na na problème na nga artiste na roza problème na artiste na roza na problème na comportement na bango mais na bango batu bakire mo nzambe pourquoi na roza na problème na bango za problématique je parle la vérité rien que la vérité selon comment vie mangobo yo ngo comparer vie mangobo na nani ngo comparer vie si atulu na nani on comparer vieux maître pas yo abimisa ba te belé abimisi ba te belé boy hein voilà c'est les ino to comme na presque na suka ya intervention na biso oyo peuple congolais bazolanda yo et batu bazolanda partout au monde no linga oyibisa bango. Mais bon, le basuka ça dit par rapport il y a moins d'intervention à biso oyo et puis moi quelques dédicaces non netinga na pesi na mbote et pas il y a conseil de message on tindenga la 6 on to 4 parce que message est sur ce que artistes congolais ba musiciens ba artistes en général botika complexité botika kotala ka poche na bino bota peuple parce que bino tant bosala musala bino na po botekela ngo peuple ndem ta kopesa bino mbongo apesa bino ba visibilité pour bino bozwa ba droit d'auteur malgré tout mboka ngo droit d'auteur ezaka na ngote ozo pas droit d'auteur ya na ngote mais quand même peuple mta mataka biso donc boza na souci peuple wana to sanga na biso tout to tika to fongola misu hein il faut qu'on soit vigilant mboka na biso ko kende boyete vous comprenez biso ne peuple to ba leader de masse surtout biso pardon biso artiste toi ba leader de masse surtout telemi na peuple na sima na biso munguna okima ba hotel matin mais bino moninga ba poche na bino ya ba combattant ba bobeta ka susu ate bo se produire susu ate ba na raison parce que masse na mvuya ya nation et ya kapa ba artiste ozon pas na ba pasteur wana ba faux pasteur ebele ba toni na Congo wana ba miyibi bako boma na bango na bango poison loko pamba ta mse to kola na tango obuti kuna papi gen yo na yo ba ko fana ba poison bolelo bango liwe ekomi weekend na kisasa biso za ngala ko lobila ngape na bino na vai na beta na ngape kara na oli ngape mbongo na ba pesa ngape mbongo na cha na poche na lia mais na li na zo ngote na ko zo ngopete parce que est-ce que songa na zwi mbongo lelo na zwi mbongo lelo tamba na zwi mbongo lelo est-ce que famille na ngamu mbaba mvwami famille na ngamu mbaba vante mbongo na ba pesa ngeza limité mais bon quand ça peut pona ba l'amour du prochain yo ça na ngolelo tala pe baninga donc to za la ini poto kimisa bango muta oboma su mutu azate oza tanga oboma batute vie moloto alobango ale moloto aloba oyo eza su tanga ko lela te et comme tanga ko papa ve bokecho alobango et comme tanga ko papa et comme tanga lumbe o comprendre mutu mo bien te lumbe moiteye donc là on a appelé ça pas artiste on a besoin bi bomba bino moko bobeta raté ah ça bino moko
ngai na éviter fier ngai on a je suis fier à l'andanga na sima. En tout cas pour une fois je suis fier DJ Quatra Koffi Olomide. Il y a deuxième DJ dans ma musique na Congo. Nga zaki DJ Célezino plus que même DJ. Il y a comme DJ. À la ninga la Sewado ba compter deuxième après Célezino. Ozo ba vient na banga, ate vient na beti vena que non changement à la constitution. Nana bomier. Nana bomier. Ce que yo waze ko za kutu musicien to écrivain. Oza écrivain na ba dans sono bina wana so net na combattre so za matire bien ya maseko to comprendre raté. Faux chanteur. Obesa wanzema batu. Obesa wanzema batu. Obesa wanzema batu banini? Obesa wanzema batu banini? Oh nani oyo? Vie nani ayembi? Vie komene? Vie Madilu ayemba. Bomba maina mia misora. Okona la masumu na yo ye. Na boyo izangara. Maboko mayo matondi makila. Ba pesanga waze comme faut mon papa le tout ma pesanga zalaki. Papa le tout ma zalaki akina position bamba waze kwa guitare. Ayemba kaone. Bomba maina yo ya misora. O ponga bena miti voice. Okolela masumu na yo ye. Na boyo sma na ndoto ye. Ngabio via lukuta. Vous comprenez? Nous avons problème waze quoi tout. Problème tena zo ba neso ayebi ko yemba te atika. Ayebi ko yemba te pe una bazo mondo bangsa bato wana o Koffi Olomide ngaso to kuta nzela ko banga te to bunda na biso avie. Ngala makasa waze quoi ceinture noire. Ceinture noire combien de mètres ba beti ba on a Paris. Oh ici c'est Paris. Moi je suis un mec d'ici, il y a même si c'était ceinture noire sur quoi. Nous, on va venir au nombre de 300 personnes. Toi, ceinture noire, ton Congo, ceinture noire, ton genre de Kanyangwa. Je m'en fous. Donc, on a la vérité. Au circuler, au monter. Au yebi ko yemba te. Son monde ko yebi ko yemba konkundo. Donc, on a sengi defina yo. Na sengi defina Félix Waze quoi. Ba guitariste base à la te a cappella. Ou bien guitariste ka moko. O aza contre te porté. Parce que le guitariste n'est mbetenge. Soliste n'est pas mbetenge. Oui bien. Bâti mbetenge avec ta guitare bien parce que clavériste moko kaka. Osons pas bâti to bando yemba ba to interpréter. Wazi ko so sumbi bilo wakati te lo bangate. Donc sumbi se bilo wakati. Yo ngo yemba ya blague. Ya mona ba sa ba blague mo mona mission moko boye sans tendance, mwindu neti kizengi, pede mais comprends moi la mise PD ça mon moto ça PD bana si ça ngapona ba PD na fing ba PD te ba PD ba laksa identité na bango mais bino ozo ça ki PD ngo laksa identité na auto ko c'est na sima musique moi ça do seka ne yo seka pas bien moi do seka moi yé ko seka moi na neta mino bimio nga seka na charisme nga moi personne o seka atala momi ataba momi so ba atala ngona o seka moi a job na oh bon mais mutu musicien sans charisme sans beauté sans testament bilamba la salité calcio la c'est salité ça fait un mois sans rangote autant ado c'est comme minu libano ndembo azolianie boniko bo sanga na batu beni na okena ki sata kono kanga ba photo bino botambola na bango bato livrer bino boko beta musique ate musique ezate concert ezate awa. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Ami yebi, ayebi kana olobana iyo. Ozobanga succès na. Mutana succès ata par ngai. Nga succès nzambe. Ami yebi mutango zolo. Nga na succès ami mutango zolo bana mi yebi. Ami yebi. Et puis so na yoga munda megolo ba o coin sekeye. Ouais, nga na succès éternel. Mais mambo wote batu ko comprendre solo bela mutu mo. On comprend na ndenge na yeme ami pe sa réponse. Est-ce qu'on attend comment moto? Comme la souka Célezino, obisi batuni. Souka siko mais papi pepe o sepela papi pepe ngula luambo. Nani? Papi pepe ngula luambo. Aba finga bato ngula nani ngula na papi pepe aki ni musicien boto on t'a fait jusqu'à ce yebi. Abeta na oke jazz mais luambo meme na poto na ndenge ni. Muta banda histoire ba ngulu. Muta banda histoire ngulu aliboso ba mema na Congo. Na papa Franco Luambo Makiadi. Ngulu aliboso. Papi pepe. Ipepe ngulu aluambo, papi pepe.
Asalioli. Mais est-ce que ça n'a bien ngula lo mabe? Mais est-ce que combo, est-ce que makambo quand ba ngula e wo sa ngo kwa yebisanga ke luambo mdame mai na poto za ngula luambo. Siko ego sani masona siko sani. Tia yom do ngwa okate mission on a tuni na petit papier pepe mbote ngula luambo na pesi yo mbote. Yo kwa papier pepe. Nako kena ndeni. Papier pepe amuno kwa mbanga. Aza mutu ya liboma. Bino kombate maboma muso ya laka omona mutu ya liboma makambo yoka ndi makambo papier pepe sanga ngana ko sala ngome na bar. Makambo papier pepe sala ngana ko sala ngona bar. Asala wani. Nande atikala mutakala bonda longolo abilamba bino nga ko tika ngo sanga na ba bola na bino makambo na ta finga ata lobi na ngani boy ba ke mutali boma ngane na nga za mutali boma te nga za mutali boma modéré ozo mpana do so lobi na ngama so mutali boma lobi na je suis obligé na landa e takakio na ebite so na ebite nga batuma bisinga ko papi pepi alobi so nga papi pepi na ko yimba na album ne te batutu ba yimba album ne ba zoba papi pepi omoni yo soki mutu na yo bien te na ko bete ona ndenge moko na nzela excuse nga pena ndena obete la yo omona pena ke non mutu pena makasi ponga ba peksa ko bunda na ba nabatu na ma bunda na ba nyama ba niveau bato ya moke ozo comprendre so lingi boya na bisika na beta kuna na salon na Alfortville et pas 111 rue Étienne Dolé, 94 140, Alfortville. Dans le bien 71 rue Étienne Dolé, 94 140, Alfortville. Boyakuna, na obeta ba karaoke, pour concert beta ma souté. Na obeta ba karaoke, et puis na profiter occasion na bisaba na changu nyoso bisiko boza, le 9 avril oyo. Il y a 2016. Fête à Tchangou Ezali. Tous les Tchangouins. Fête à Tchangou Ezali, invité par invitation, ou à l'ingue invitation. Aïe pas aller Machuda. Méchant na salon Facebook. Et pas Godé Kimani. Et pas ya Vienanga Papi Kanja na Saint-Denis. Et pas Vieux Rodrigue. Bisika na Otanga. Pas Mbara Kouzia na Aromi Toga. Pas Alpha Ngungu. Na Château d'eau, pas Chana Peko, pas Francis Fabrice Mputu. Oya kuna fête à Tchangweza. En tout cas, on a lobé dans moi l'école comme on a appelé mission bien dans lobé dans mikolo. Ba oluki okimoto ba nise walada banani ba mututu ya Tchango artiste tu ya Tchango. Et en plus c'est ça, ba couronné ba bossa ni ko couronné. Grand prêtre na biso ya Tchango. Wasala Tchango ezala obiso nani vient nga bipoli fumutako o bazana vient nga kinkesere menea et voilà mal à cause o basala Victoria ata mission mo ya Victoria ba couronné te mais ça l'a raté ba vient basala misi o limwelo kola molinga kapangala ekobi mana mongongo motema ya bipoli basakola ebisaba na nzambe Bainaka ye akende ke bokila na makonga ya bobo minyama yo kaka bose ingai na lingia solo odeseva ngatera miso bato bavie wana Zengo lusisila ye talana no mwa moke na sima nandima kite yo vie wana ngamo na zo pesonea ngam na zo couronner anniversaire na eza le 9 avril ozo comprendre Tchango mo meto bengi Tchango nyoso fo bazala biso moto couronner artiste na biso o asala njili na série à Viva la Musica tiba Victoria banzemo na ezebele mboloko mayela kosaka baninga baye kananga kupesa munu mbongo monu za bave voilà message commis message na comité bo bana Tchango monde entier atoza na Canada atoza na Londres Suisse atoza na Stockholm na Suède Norvège
hein vienne nga Vano ozakuna na Norvège na Oslo yeba ki anniversaire ya vienne ayo biso mo photo couronné tozana salle wana o ya Jacques Moulongo eza na 71 rue Étienne Dolé 94 140 hein Alfortville vieux José Wanduka bamasanga ba bienvenue vangasere ba Guérin Kiabi hein bamasa tout ya changu batumbula bino tout ba aller méchant Sera de Maziku Nzamba Sera de Maziku donc biso tout photo ya tout ça honneur à Viwana donc ils a fait premier anniversaire ya changu pour la première fois et puis la deuxième toujours couronné vient à biso viazana bomoi to pesa honneur to rendre honneur et non hommage. C'est bon, c'est les zénos, faut attendre Abisso, mais il y a face à face, il y a papi pépi au thé. Papi pépi à Vienanga. Ah, Vienanga, face à face, Nande na makofi. Na bête ma benga la maîtresse. Donc, bozo habitude, il y a chaque samedi. Et puis, dans la salle, il y a un gamon dans bêta. Toujours bêta orchestre nyos. Vous comprenez? Le 9 déjà spécialement. Le 9 avril, spécialement pour na Jacques Moulongo, ça a chiffre d'affaires. Tout ça, Claude Moussaï, l'homme des grands événements. Nangamo aussi les zino. Donc, bana chango nyos à la pouina bango, bana chango tout. Na occasion natanga kombo bana chango nyoso. Oh, yebi koza mwana chango ata to bi bana chango na sima bana chango pe bana kini musupe ba oya to pekisité. Mes anniversaires bana chango. Donc, Kais Prod, Kais Vision. Je profite de l'occasion de inviter tout le monde chez Jacques Moulongo. Jack, il y a les Bémété. Vous avez un numéro. Vous avez un race Moussous. Vous avez un tous les lycées Libango. Banini, Bakoya. Vous avez Jack, Banini, Bino, tous les Changwe. Bana Changu, tout. Njeli Kimbanseke, Masina. Kingasani, Mokali. Njoku. Masina, quartier 3. Kingasani, quartier 1. Vous avez Mikonga. Kinkole, Maluku, donc Boya et aux bien. Donc, on a profité pour Moukolango et Zalapé. Bon, on a payé, on a bêté les 2 ou 3 chansons, il y a droit de réponse. Hein, aux albums, on a eu un album, surtout. Et nous, on a une diplomatie.